Donc papa si sur lequel a souffert ici à Boma. Na ba mindele. Depuis les 7 ans. Mais quand il montait maintenant Nzambe, avant de qu'il na bango ilongo titi à 6 classes. Bakoya ya papa a na Boma, tozana esengo makasi po papa yo komona makambo oyo asengaki na biso et c'est réalisé. Biso ba kimalise. Biso ba kimalise. Nzambe papa. Tozo ke tondima yango. Papa, tout ma papa, ça va Nzambe. Sur la Boma que bon, vous avez ma femme bonnie. Vous avez ma femme bonnie. Nzambe akoleli awa. Aboti awa. Nzambe tata. Nyonso bapapa baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko mpo ya ntango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele Esengo na libota oyo bazali na Nzambe na bango elongo ndakisa ngai na yo kimbongiste oyo tososoli bo Nzambe ya tata Simoki bango kiangani peto nzimi kopesa ye maboko tika ete kimie banvoa la misato epanzana mokili mobimba na bino bayindo biso oyo boko landaka likambo ya tata Kimbangu na bokebi pamba te ye azali mosikoli ya mayema bombama na molili wabino momo falone ntima na kati ya Menga Makimbangu television moko ya baitando oyo topona solo bongo kwa kopanza sangwa tata mokonzi ya bule kopesa ye maboko pe kotalisa misala na ye o mokili mobimba na vision monene oye azali na yango émission tolobela maman mwilo na rubrique na yango bokundoli pe bo sosoli uta mikolo mibale totalisaki na bino lolenge kani ekipe ya Menga Makimbangu television ezwami na mobembo awa na kati ya ville ya Boma sima ya losambo nde yango etalisaki na biso tokoka kosolola na baike bana tata molimo santo banzeneneke pamba te témoin ya Nzambe ezali moto témoin ya moto ezali Nzambe oliboso na ngai bozali komona nazwami na bambuta bango misato bazali solo bongo ba révérend epai wapi toyambeli bino bango pona kokabola bososoli bokundoli ya mboka ya Boma ville portière première capitale de la République démocratique du Congo. Tous ensemble avec vous. Tokena lombango kopesa bango mbote bambuta mbote na bino. Mbote mama journaliste. Esengo zali ya koyamba bino pe sengo na baiki bazomi na mokili mobimba na ngonga oyo bayambi ba révérend kaka mutazanga fonction mama falone bango tout ba révérend tata bokonja bule. Voilà. Na loboko ya mobali ningi na koloba na ebandeli kuna tozali na révérend Poitingo Madiba Kamba na Célestin donc bon voilà tata molimo santo bayebi solo na kombo ya papa Mbale yazali bongo conseiller provincial kuna na Koreki azali pe conseiller provincial kuna na Scout azali pe sous conseiller provincial kuna na Union de la jeunesse kimbangiste espoir de l'église et pour clôturer le tout il est le président de l'association de papa kimbangiste ici à Boma. Tokati na katikati na ye to yambeli bino papa révérend Mbambi Ngimbi Jérôme azali président ya Koreki na division unique awa na Boma. Tomoni zunganisa kuna Koreki donc 2 contre 1. Kasi ndikamba tata molimo santo s'il vous plaît. Papa Nabiso, papa Sakul Ngoma Nzambi, Ye Azali Solo Bongo, directeur de la ville, directeur de la chorale de dirigeants Awa na ville ya Boma, Azali conseiller général na Gaki, Azali sous inspecteur provincial Awa na la grande chorale de dirigeants des vaillants soldats au service de sa divinité Nzambian Pungu Tulendo.
Bambuta na ngai wana ezali na molai ya singa, n'est-ce pas? Brève présentation na bino po ete mokili e balana baiki bakolanda biso basala mariage ke maman falona ayambaki papa directeur ya dirigeant, ayambaki papa président ya Koreki ya ville ya Boma, ayambaki papa président ya Paki ya ville toujours ya Boma. Elongo na bino ndenge tolobi ete rubrique ya émission na biso ezali bokundoli pe bososoli. Bon sort to ekotalisa na mokili mabombami ya Boma oyo bambuta bazwami awa e nakati ya kokundula lisusu pona kokende na molai o bazalaki n'est-ce pas banzeneneke ya ba papa na biso. Notamment le chef spirituel, représentant légal de l'église, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que son conseiller direct en charge de l'économie, Papa Mbenza Kiangani André. Basona bino batatana ba mama tozali ko yoka ba bibliothèque ya Lingomba na mokuse to pe na molai na mai oyo bayebi. Toko bana na papa, n'est-ce pas papa Mbambi? Mobeko ya Lingomba ya liboso ya Lingomba zali ko bana biso to saleta to tali kuna na histoire soki to kena molai tali sibiso ete Boma et qui solo bongo capitale ya Yamboka Congo pe ville portuaire. Papa révérend ce qui tokoyo kozwa n'est-ce pas historique ya moke oyo mboka oyo zali ko regorger na makambo itali l'état ekozala malamu mingi caméra zali ko tala bino okabola na biso boyebi pe okundulisa biso poto kwa kososola likambo ya Congo ndenge ko bala na kana likambo ya yamba tata molimo santo. Merci maman journaliste ndengo pesinga maloba kati na émission oyo ya solo ndengo lobi biso Lingomba to saka mingi l'état. Très bien. Yango ndenge ko na biso liboso. Alors, na état historique ya Boma Boma ezali ville historique ya solo solo. Ndengo loka kapenza ville historique. OK. Pambate pour na ngai na mi eza double façade. Très bien. Na côté de l'état ezali ville historique. Na côté de Lingomba pe ezali ville historique. Alors, pour na côté de l'état, si on va que Boma ezali ville historique pambate makambo zali awa ya kobomba ma oyo musuba ebité ezali mais to pesa kaka en détail mandambo histoire yebi. Exactement. Pambate histoire batu mimba yeba kango na tango nango biso to yebi Boma ezali capitale liboso oyo ba Belge ba nomaka avec na Kinshasa. Capitale liboso. Alors awa na Boma okuta awa voiture liboso oyo baminde batambola nango awa na RDC tango na Congo démocratique Congo tango wana na colonisation ba Belge ezana Boma voiture wana ezali donc mutuka liboso eniata Afrique eniata Congo en tout cas ezali awa na Boma. Très bien. Avion liboso kita aérodrome ya Boma. Mondele asasa aérodrome wana yemoko privé mais c'est officiel. OK. Acteur avion na yemoko awa donc tango wana. Gouverneur oza ko représenter roi na tango wana tango bazaki ke bongo zali na maboko ya ba Belge. Andana vanda na Boma awa. Ni on ne peut aller awa. OK. Vous comprenez? C'est quoi on te Boma ezali ville historique. Très historique, voilà. Surtout que na Lingomba to benga ngo ville historique pambate biso la Boma to Boma ezali mwelo wa Yerusalem. Ezali porte ya Yerusalem. OK. Il y a que le blâté met yoka yango. Na papa ba moko. C'est-à-dire tango basamisaki papa Simon Kimbangu na misa 21 banzangu. Bakangaki pe longo na papa Kisolokele. Papa Charles Sokele lokelo. Oye bien malamu. Biso benga enzambe tata. Na fona biso ki magiste. Bakangaki ensemble papa Simon Kimbangu. Quand basambisi bakamoto bebi yo ozaka mingi pembeni na papa na yo. Est-ce qu'il y a seul papa na yo? C'est pour ça qu'il est bembe. Mana 7 ans. Mazaki te paniqué de bosso mindele. Ba soda mindele na lobaki avec 100 fois que ngai na monaki papa na ngai na miso nga oyo a sekusi ebele. Amindele bakamoki. Oh, yo mwana muke est-ce que ko ba ebembe na mutala lipongi abina yebi ebembe na mutala lipongi abakamoki. Ngaba ba pesa nzela ba soda osaki place wana ba betaye. Mais soda boyaki alobité. Na ko beta te pesa wana muke. Alors à la place ba longola ki soda wana ba pesa punition. Bitan ba juger ba lobi papa sur lequel so ba tiki na papa Simon Kimbangu place moko
akopesa ye matière spirituelle azalaki nango akotransmettre na mwana na ye nde balobaki no tutindi na boma ntango premier capital akende kovanda kuna na prison mais ekozala moke avanda na maboko ya bafrère nde batiaki ye na colonie scolaire. Donc esika awa nde tokoyokaka bayaki kosala papa Kisolokele lavage ya cerveau. Très bien ndenge wana bapesi ye na maboko ya bafrère catholique nde bafrère catholique baza kobomba ye mais sous forme ya prisonnier. Donc on l'a torturé. Talaka mundele ala pisa na mundu te. Talaka na tango ya kala wana mundu azosoma mundu wala kaka taba. Makaka. Donc papa Kisolokele a souffert ici à Boma. Na ba mindele. Depuis l'âge de 7 ans. Mais quand il montait maintenant Nzambe, avant qu'il na bango ilongo titi à 6 classes. Là à 6 classes, kaka bango mindele ba suye sous musala. Ba tie na l'état. Au travail à l'état. Mais on a eu payé aller ah. OK. Dans l'histoire ba tala kango. OK. Là à salle musala et sengeli sikoyo ju mususu. C'est ça qu'il y a devoir ya kusala résumé ba msala. Alors mundele akeko pema na midi apesi msala ke Kisolokele zo msala oyo otiko sala ngo résumé o beta machine tout et kumla ça tombe na ya même to sisi pesi nga yango. Chose curieuse papa Kisolokele tango tikala na bureau taka ina Nzambe na ye. Donc a fait résumé msala wana pesa qui donc dans quelques minutes. Et sinon à la fin du journal naye a croisé ma collègue tant dans journal naye dans bureau. Alors surprise me la côté à Siliki. Kisolokele na pesa que musala. On va dire yo, o lo sala. Oh. Patron, na si asisi musala. O si quoi? Et kotala musala wana atali. Oh. Oui, ils a peut-être correct na pesa que ça yango pesa ko. C'est pas possible. Bon, on a pesa mini cadeau. Abi bon. Nana cadeau dans singa ko o tiana ke na kamba nakuta na mama mwilu po bana kabona mama na mo insulté mon dieu lobi non oyo sengi eleki makasi parce que yo oza awa se forme prisonnier ngala ko décider te flotte non yemo mo continue donc wana na Belgique. Wow. Ndia kotaki na telegram tango wana isakipe na boma telegram wana abengirwa. OK. Tana Kisolokele mwana papa Simon Kimbangu zakana yawa asali musala moko ya munene na promettre cadeau biso mindele na promettre son sali yango te eza soni pona biso mais asengi akenda nkamba ta mama na ye et pourtant na mibeko ya ko masuna nkamba te neto ka ndengo wana na sa ndenge nini arabi réponse ye babino dans ce cas loba na ye mama na ye alongwa nkamba akita awa na boma la bipopo ça sur mama aye ils appellent que c'est de mama mouilo quand qui ba sengzeda mama mouilo akiti awa na boma accompagné papa Joseph Diangenda ba fuma longo Diangenda accompagné mama mouilo très jeune à l'âge de 15 ans ba ye awa na boma awa bakitika awa na vedette parce que ngwana banjela oyo tima tadi vraiment bag wana vraiment zakena ngote faut vedette si bango on attrape kiti on a port à boma d'abord kiti on a port à boma papa Kisolokele aye piamba mama na ye mamu la batobeli belé à moi papa Kisolokele image de société alekani alors papa Kisolokele à mon rapport d'Ngenda aye mamoko ayambiye mamu il passe surtout que nani wana kasi ya ye mamu il peut aye ko mo siko ye nde makena yeti na ndako papa Kisolokele ba ko vanda ndako ne pesa dia po trabata ezali tembele beaucoup monao tant papa Kisolokele papa Ngenda yaka ba vandi ti je ne sais pas parce que combien de jours ou bien combien de mois na habité là je me réserve mais n'étant on va ko zonga mamu il faut zonga na ye na kamba nde asengi na mndele ke non na lingi leki na ngati kala awa po te yepe so tanga ndenga na tangi nde atikala ke na bo papa Kisolokele tango atikala na bo papa Kisolokele na âge 15 ans atangi pe classe na yeti ayako sinsa
date comme tel nous allons parce que le document il y a un côté tala kaka historique ça très compliqué mais oui histoire n'engue wala parce que le cas tikali awa côté classe ti assist classe parce que les manoko sala bango bana l'état et pas comme kaka comptable dans l'état donc dans l'état je crois bien dans immigration si je me trompe pas immigration tant on a le commissaire Martin ainsi de suite alors tellement vandaki mingi awa to même seulement mingi o pa ngenda ba ko beta biso yemo ko soka yana bomba mona yana bomba telemi awa azoloba que bomba mu kusaka awa na âge à 15 ans dans la play tu vas kwenda la pesi na ba pange na munu tutu abeti ma solo wana ko beta bal ko boka ba ngenda je mususu ba pesa ke rendez-vous na papa na yeke to kutana na erba kutalaka muninga ko pesa ma solo wana ya biango ma mingi alors ya kenda kina ete papa ngenda kenda kati pour nani bazaka na match pour ba beta bal pesa na ndenge mukete bon joueur ndenge to ba election jogo tango wana ka jogo siko match fa kutana jescom ya mwana école ba frère na jescom pe na collège scolaire ya boma école de frère fa kutana siko pa simo kibango pe kaka shuro match wana na match ko banda ngona bine je dois filenga na tukutana bas tukutana rendez-vous et puis c'est équation on école nande capitaine équipe kuna pe su papa na kel solo ya bon na beta no bal na ngai ko na tere tango ba équipe côté ba beti ya ko kwea rotire oya genou et bukani donc azoki makasi et bimi penza monani rotire oyo bazuye akena hôpital kuna hôpital akendaki ba domine ko nisalo kolote pour lobby ba ko bongisa na ba sa plate tout ça tango avandaki na butu ndenge ti yemo papa ndenge na bele solo na tango na avandaki na hôpital na butu papa na ye abi na ye Joseph au moins pe sokomi zoka ndenge nini boyo ko to sanga isi komoni abi papa limbisa asenga bo limbisi tango senga limbisi talaka yawe ateka ndinga saki sesta na ye ko lezongi talaka lika donc ba bango ke baza banzambe za batu ya sete batu di marate vraiment ba frère ba yena tongo tala mwana na bango bukanaki ba kuta ye au ça ba je me suis na la couloir autambola na ye bras croisés autambola na ye baby c'est quoi ça oh non je suis guéri comment biso moni na blessure ma casse bo na kata genou rotire monani n'est comme guéri non venez palper batala boy vraiment baby c'est le fils de Kimbango c'est dangereux ça vraiment c'est dangereux ça bomba histoire bomba yango la bomba kia yangenda zongi na terrain vous comprenez donc bomba ça fait le moko historique ya makasi na niveau ngoma na biso et papa yangenda papa qui soloke le pe ko bala na liboso abaraka awa na bomba papa qui soloke OK moi na ye liboso abotaka ezali papa fils to nga fils soloke boye bakaye azaka posana na gouvernement azaka secrétaire d'état tango mubutu wana azama na boma abotamaka awa maga tika biso mais abotamaka awa vous comprenez donc il n'entend pas biso na boma ke boma ezafia mapamboli pour ça nzambe akoleli awa aboti awa nzambe tata vous comprenez Pungu tulendo nzambe tata babisolokela botana aboti mani boso awa vous comprenez asema kambu mingi awa mingi voilà en bref historique ya boma na côté ya église on a ko na silipte wana parce que mama kinzemu pe lisusu baka nzela moko a peu près na professeur lequel tant ça bisagi bango donc je bakanga ki nkole batini pe prison na banana ya kena banana penza pembeni ya océan pembeni ya océan donc toi nana ko ba vanda na banana ngana yebi yango ongana zali capitaine masuwa na kunatra na ko nza na banana sika mama kinzembo ko vanda alors tango ba ko saka PV moni
tango wana baza kotutuka aloba nde bakanisaki ke azwi folie nde balobi nono torapatrie na boma esika ezali hôpital basoyaka bato ya mitu nde ayaki awa na boma ntango ayaki na boma awa atie na hôpital bandi kopesa ye batonga moko ya bakisi oyo ya bato maboma pourtant eza moto liboma te ali kopesa ye nti kaka nzoto efaiblir nde akotika biso na 1929 donc 1921 29 atiki biso baprisonnier oyo bazalaki baye kozwa koro wana ke kotika nzoto na cimetière ya kikuku oyo toka cimetière ya kikuku esika batiaki ye kuna nde au fil du temps bakosala ye mausolée. Vous comprenez? Alors maman Kinzembo ayaki awa prisonnière atiki nzoto ne awa na musuntu mone ka bakundi mutu mais na netoka na masolo na papa sage oyo bazaki na biso kalakala wana kola papa révérend Villa Samuel yende abansola maman Kinzembo tanzaki na hôpital azape musingombe yende pe accompagné ki ba prisonnier tiska bakundaki ye donc yende mutakisa lingomba ke awa bakundaki papa mama Kinzembo papa Villa Samuel là qui pasteur na biso mais papa révérend kotala ndingo ozali kopesa ba détail na tina ya liwa ya koko Kinzembo ndinga kufaki solo tina ezali parce que omoni na compétence nzambe et le comme ça comme rappelle ça m'a par hasard. Alors historiquement parlant ndenge ba tata biso biso que maman Kinzembo a ko sala barrière parce que ba trafic d'âme ba mindele ba ça ba trafic d'âme muta kufi même ni moye ba kena yango vous comprenez mais maman Kinzembo a ko sala barrière wana donc ozo milimo ya bana bato kene koteka yango komema yango na mikili ya poto yango wana tina tata Kimbangu atindela kikoko Kinzembo ya kokufa apo itakata ni wana ndingo tuyoka kana bakulutu très bien même kotanga ba papa kisolokele papa nyangenda bango batineki bako sa prison awa mais bako bokisa makambo mingi awa na mulimo mboko ozomona oyo eza makambo ebele ya mulimo. Merci papa Jérôme, j'espère que moi tant au Zubino il y a un boto clôturé tout ça la kaka tour moko il y a ba question mais avant de clôturer ce qui ya ko bakise kozala to kozongela bino to katisi na ngambo il y a papa Mbale toyoki kuna ou encadrer jeunesse aux conseillers il y a jeunesse conseiller na scout président il y a apaki histoire est ici na biso été papa Mbenza André conseiller direct tata mokonzi ya boule atanga awa mokili mobi mezali na pose yoka eyeba soki papa Mbale azali na histoire moko rattaché to poko ki koyeba to yoka ki lisolo ndenge papa lobi ete papa oyo akende ko lakisa lingomba esika bakunda ki koko donc nzamba tika ki azala wana nzene neke po ete lingomba eko ya ko et retrouver repère ndenge moko pe na bino repère ezali na tina ya histoire ya ba étude ya tata Songianzila. Merci maman journaliste na motu na utunu ngai mena ninga na loba likambo oyo moninga na ngai papa révérend Jérôme Auto loba na tina ba étude ya papa awa na boma papa Kisolokele na papa Joseph Diangenda toke ina biso papa na ninga loba devoir spirituel oyo nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani apesa ki biso bana ya koreki apesa biso devoir ezalaki na si je me trompe pas le 8 juillet 1996 papa azalaki awa na boma na tina fete ya koko Kinzembo ndenge moninga auti kolobango awa papa Simo Kimbangu kiangani apesa biso devoir na koreki boma toluka esika oyo bazaka kokuta na papa Simo Kimbangu tango azalaki na prison na Lubumbashi azako ya awa na boma kokuta na bana na ye papa Kisolokele Lukelo ndenge azalaki na Iben na papa Diangenda kuntima ndenge bazaka kutanga na Iben bazalaki na esika na bango o bazaka kokutana na tata na bango awa na boma papa apesa biso devoir wana na koreki ndenge na lobaki na 1996
96 tosalaki ba recherche pona koloba détail nyonso te tosalaki ba recherche 10 ans après toyo ko retrouver esika wana 10 ans après tango avant exhumation ya mama Mwindo esalama na Nkamba awa biso pe na boma nde na lobi babeko esalamaki ba sacrifice ndenge papa tindaki yango nde toyo ko retrouver place wana papa Simon Kimbangu tango azalaki na Lubumbashi azoyo kokutana na bana na ye awa na boma. Donc tu as qui devoir moko réussi n'a pas correct. Et ça devoir réussi c'est vrai. Vraiment. Tu remettre la main maboko pour nzamba pesi bango devoir équation. Oui. Katia Mabonde li 10 ans plus tard ba retrouver yango bravo Koreki. Alors place on les a retrouvé tokende komona place wana na tango wana papa Ponda yende azaki général ya Koreki autaki mobembo na Kabinda mission de service tango aye awa to retrouver place wana to yebisiye de abengi papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisiye papa devoir opesaki bana Koreki aboma a retrouver endroit wana. OK. Papa répondre biso boye place wana boke de la propriété place wana mais boke de kosambe la place wana te kinonga moko na koyana boma soki na komi na boma simande na koyeba o na kosala. Très bien. Donc voilà pendant qu'on complétait papa référent Jérôme likambo oyo ya devoir spirituel au papa Simon Kimbangu Kiangani apesa gibisi. Une des raisons mbela na ye na koleka na ye pona ko poser pierre na construction ya que donc papa soki e ko pesa melena ndenge mvua le kotinda koma kuna donc c'est que Koreki papa président mapamboli likolo mapamboli eza ndenge wana yokani tuke na biso mbuta vraiment eza ndenge wana biso ko c'est l'arrivée ya papa na bonzambe na ye so ko bongisa programme wana pour que na kota la place wana parce que devoir apesa biso tolonga ki na bino. Voilà. Alors na likambo ya kotanga na Minkondo po natangi na institut Minkondo ensemble na papa Mbenza Kiangani. OK. Tango wana nga nazalaki d'urgence scolaire. Nazalaki d'urgence scolaire ya institut Minkondo. OK. Vraiment bandeko na ngai sans commentaire. C'est sans commentaire. Papa Mbenza ndenge totanga kayina na Minkondo okoyeba te ke aza mwana ba papa. Okoyeba te place afande na ye kimia akoloba te nini te attroupement te vraiment okoyeba te mais biso nde toyebaki ke aza mwana ba papa te toza kopesa ba respect okende kosolo na ye nde totangaki na ye awa tango tozotanga na ye awa nga naza kosala ba voyage pe na Kindunga eza Nsanda eza na village Nsanda na Kindunga kuna nde papa Simon Kimbangu Kiangani aza kofanda tango nazokende na Kindunga tozokosola pe na ba papa Simon Kimbangu Kiangani me makambo o aza kolobela na biso bandeko na ngai pona toloba ke papa aza nzambe eza solo po makambo mingi ayebisa biso na Kindunga lelo yo tozomona ngo. Papa Simon Kimbangu Kiangani afanda awa à peu près combien de temps na boma? Na boma en tout cas naza na idée te ngai banda naza na boma wana te. Kindunga eza na boma te? Te Kindunga eza na boma te. Ah OK. Kindunga eza na nzela matadi. Na nzela matadi, très bien. OK. Très bien. Naza okende ba voyage parce que ba parents bazalaki kuna. De kuna nde tozokuta na papa Simon Kimbangu Kiangani. OK. Maloba o aza koloba na biso na tango wana 1900 faut ezala 87 1987 makambo oyo papa aza koloba na biso ke tango ye akozwa lingomba akotambusa lingomba na ndenge mosusu pe akosepelisa bana na ye. Très bien. Wow. Lelo tozomona ba réalité wana ngai papa aloba na biso yango na 1987 wana nde masolo ya papa na Kindunga nazongi awa na boma ndenge nalobi tozotanga na papa Mbenza tango tozokuta naza kopesa biso batoli tosala bana moko ye botosi tosala humble po nzambe alingaka bana botosi bana oyo basala simplicité bango nde
aelevaka voilà ndenge masolo tozokosona papa Mbenza ntango tanga na mikondo yango wana makambo eza nango ebele ndenge nalobi me totali mpe ntan toselimite nanu wana na masolo oyo nayebi ya likolo ya papa Mbenza. Matondo mingi papa tango toyoki yango vraiment retenir attention na biso mikondo eza na kati ya paroisse atozali institut eza na kati ya paroisse atozali mikondo institut mikondo eza na kati ya paroisse eza institut église Kimbangiste abanda pe kofanda awa na kati ya paroisse ofanda ne awa aza kofanda awa te azaki libanda ya église azaki libanda ya église na kanisi le 2 juillet uti koleka bambuta bauti kosenga bolimbisi na makambo oyo tosalaki papa Mbenza na ntango wana donc awa aza kofanda awa te donc boboyaki toyambaki ete tolobaka ndenge parce que ngamo mpe naza inclus solo papa afandaki awa te aza kofanda libanda ya paroisse. Okay. Matondo mingi batatana ba mama ndenge tozali koloba oyambi biso na ndako na musala pe bongo na bongo ko bomba sango opona yo moko te panza yango pamba te mission na ngai na Kimbangiste na kotala na mission première ya tata mokonzi ya bule o azali ete aye ko sepelisa biso toyoki na témoignage n'est-ce pas papa Mbale ndenge alobi ete tango ngai na kozwa lingomba na ngai po zali aye na boye ine ya misato oyo na ndoto ya papa Simo Kimbangu kiangani na kotambusa lingomba na lolenge mosusu pe na ko sepelisa bino sika boye keke yango eye tango yango eye opoto sepela to ko sepela ndenge nini na misala na bolingo na kobatela mibeko tokati na ngambo ya papa directeur ya la grande chorale des dirigeants balanga nzembo mikolo komi na suka toza ko kende kasilika mama ya likambo arrivé nanu pamba de soki boyambi papa biete na moni kozala soni bobo ko komata na mboka bule yango na te papa pona moni papa zo tuka bito fana bosanda ka koreki fana bosanda ka koreki papa lui ndaka dirigeant ezana ngambo kuna. Voilà, on signale que dans un liboso ya ndako ya koreki résidence au babonzeli tata mokonzi ya bule poete akwa kokomela nekasina makanzi ya papa pasteur de la ville a souhaité qu'il y a ce que loko ezali na proximité peut-être na nzela et puis miri yangu kuna pesa ya kokangamate ba souhaité qu'il na mabongisi na bango na lingomba papa soka kokoma ndenga kolekela wa akwa kokomela na esika batata na bazaki kokoma. Oui papa Mbale. Merci ndenge olobi likambo ya résidence oyo. OK. Oboyeba Nzambe ye wana papa Simo Kimbangu kiangani. OK. Papa tango ayaki awa na boma vraiment eumeli ndako ezalaki na fondation. OK. Ezalaki fondation. Papa nde adobaki ke bosi salanga ndako oyo. Bosi salanga ndako oyo po neko na ngai akoya kufanda awa. Tant que le papa to catégoriser yango bien. Papa Diangenda. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Voilà. En 2006. En 2006. Parce que l'histoire nous dit que Papa Outa Leki Awa, 19 ans déjà. Oui. Ok. En 2006. Oui. Bazala qui na papa Alphonse. Ok. Papa qui soloke le Chabamfu. Bazala na ye awa. Ok. Nde aloba na biso awa ke ndako oyo bosi silanga yango ndeko nanga akoya kufanda awa yango na bakisika kana ndenge zopesa maloba na papa révérend président ya chorale de dirigeants likambo ya esika oyo tufandi résidence ya koreki. Voilà papa Mbenza maloba mboka papa Ngoma maloba ezali epai na bino. Merci maman Palom. Vraiment nazo batese le c'était Nazar ezali coïncidence pour te se retrouver parce que Nazani kamona koloba mingi biso ba Kimbangiste tozalia wa tondimaka te papa basaba nzambe ebele ko imeza nanu luteza nanu kamona kasi lelo ndi nazo de voilà. OK. Lelo ndi nazo de voilà. Parce que zani kamoko papa fuma mbanza papa ya mwana kiangali. J'étais présent na résidence na Nkamba. Fuka mibo. This ordre na protocole fungula porte ya résidence fungula porte résidence ya wana abi alimutala na Kilongo sio Balugi yeye avali porte sio Balugi tutala na Kilongo donc tutala na Kilongo yeye alali na presque 10 minutes après alamuki abi ali bobalo Balugi
atuni biso bomoni nini to moni kilongo 3 fois bomoni nini to moni kilongo alibibu na kisimbo volo vila kaninkamba luvidi dimvimba bango 3 fois volo vila kaninkamba luvidi dimvimba kele oyebisa bande oyo batikali so bakosani kamba bungili libela atata ikamwana kasi de loi na soba au vu de ce qui se passe mon vie nkamba za moko nkamba za moko wana ngana yoka epa papa kumambanza kwa ile lungana wana na yoka yango belle précision na ndani na ndoto tena komite boye moko papa kufana bangote est-ce que eloko eza susu kuna te mayasime esalaka susu te eloko esalaka susu te toyoka très bien osala programme tous les responsables pour les dirigeants ya Congo central tokutala kwa fuma mbanza lero papa yengena na sio tokutala papa fuma mbanza osangisi biloko aona goma zui biloko zake ebele na koti na bis babiso ya pokwa okay on a rejoint Vanilla na Mbanzangu na Paso Mbanzangu après Tobokota Tobokota Zubispa Tokomi na parking à Mbanzangu il faisait 2h du matin chauffeur ya bis esclaté Pérou dans le pays en pleine guerre à rébellion chauffeur habité tété soto diki wao bakobomayo soto to la biloko yoso to ke ni sasa ngamora mfutiro biye wana chauffeur sio bien papa sizaka kao na kile sasa lubinazo habité bisi ni habité papa to kende bakobomayo habité bokitselo babitilo juste na parking ya Mbanzangungwa parking lo noso ikiti na vale okomuna tasoso te ndekete mutu te personne pero na zaki kera la télé. Quelques minutes après, c'est du véhicule dans la communauté. Moi, je suis en train de Mbanzangu, je suis en train de monaki mulili. C'est la scène de l'exemple. Mulili à ma casse, mais la carte est mulili. Na moni mutu à la tenue pastorale. Blanc, voilà. C'est différent, ma père. Éclat. Oui. Azoria. Ah, non, c'est ça. Azoria. Quand on a Zopusana, on a Bandiko Yemba. Parce que, moi, au Banga. Et là, t'as qui voilà. Bandiko Yemba, vous voyez, Mouna Voulouzi, Mouyani, Ina Voulouzwa, Kana Mouna, Tini Kaloufa, Kimona Wogako, Azoria. Azali na ngambo na kasi kwa Azali c'est fini. Na kufi. Blanc. Aïe. Je vis de mes yeux. Azali na kongité. On a mon ami c'est papa d'Engela. OK. Papa d'Engela. Ateli, mode papa. Mode. Je dis bien du vécu kongité. Mode papa, mode. Batini ngai na ya kuswali. Uno zongai. Yemba mwalo. Osike nkama. Ndio papa. Abi suko fali yao. Ndio suko baka kuswali. Ndio baka kumani. Na hiyo kuswali ona utiko na paroisse. Isike baninga basali. Sona semuti. Abi ndingi. Baninga muswaza. Bazokozela yo. Alobi kolia wanadike yo olembi. Zwa koli chana na mtu. Wow. Koli bande. Na bali ko zwa yango. Papa. Koli nyonso. Ezuma tika na mtu. Yo bozo matisaka. Ozo tala teke nazo matisaka te ngami efandi bien. Koli nyonso emati. Wow. To bali ko ga isinga so ke tu doa ko ba ile Mbanzangu bien. So ke tu doa la police mo izaka. Abiso to ke boye. La police ko ko to ke boye. Si ma stade temo na ebi ya mobie nzela wa
utaona mondili bon tu vas dire ok tout ça il faut tout na c'est la bien tout ça ok tant vivre parce que ça vivre paroisse ma vie paroisse ya moi oui papa ya moi comme une résidence ça c'est une base à la papa zela na comment il est le ça on va le pour papa on a le cadre bani ça un pas en arrière oui le quoi oh donc il y a beaucoup de choses qui m'ont autour de moi la vie oh il va la monnaie papa de bien dans la monnaie et si moi maintenant ah la bomba c'était 40 ans plus comme ah pour fumbanza et ah pour les on chaque déchier faut aller là na bomba voilà pour ok et fraîchement si l'humanité na mimi kondo hawa mimi kondo maintenant nous allons la recherche ya msala il faut nous papa c'est pour nous aller libana wana kusala discussion kuzana ngazana yo mtu c'est quoi hier ngana mbate tabia toke ngana mbolo na résidence na salle c'est bon papa absala ron absala ron tawa to puza na motel bizubi sura na bidite no pende tango ko mesikala iskala de ron tamna protocole ya mnene wana de no misha ninga pesa mali papa nazali kapolo Luma papa classe chose curieuse papa tunagikaka komonanga izina ngina obimi bande sozo ke papa baza banzambe kutozina na joa musala 3 jours après et to sori lelo premier jour le deuxième jour le troisième jour na bande musala na zali na 7 congolais de moi maté tilelo na zikuna papa na usala kuna le premier jour sona papa le deuxième jour papa na biologie ake musala directeur na bango aye azuno papa ngo usana mwana tia usala na 7 yeko mwana na mtu sisi classe azako yebisa ilo biaye na troisième jour na keku na mudi c'était ngoyimunga kujika personnellement. Oh, mais tu es encore trop jeune. J'avais, je pense, tu es encore trop jeune. Est-ce que si on te prend, tu peux travailler, il n'y a pas de souci. On a laissé ces classes. Après, c'était en 94. Non, d'abord l'année où il a négocié, pas comme Banzaï. Non, il fallait le remercier. On a la résidence. Mais il y a son bagage mobile. Après tout, il y a et nous avons yo sur mon passage ici au foutaye quelque chose là au foot de télé sur ça ma carte sur ça sur moi ça là exact il y a ça pour le joueur de l'eau pour ça on problème de là ça on est ici on va nous ça en 4 j'étais mité dans ma tête mité dans ma tête mais là c'est pas la tête dans ma tête donc papa il n'a pas côté papa mité dans ma tête na lève na invitation mabo siku nazo la kisaye papa wa mite papa zo tuna muke mona invitation fait papa tala ba so nga ordre d'invitation muke mona invitation fait quand je comprends c'est bien écrit nazo pousa abi nga mona invitation exact oh moi na kala dia mo zo na beta moi ni kuika dia ko kile dit papa mona ngi déjà ngala ngina na ko matalité moyen il pas le nom que les gars exact je fais 6 mois ça la parce que j'étais déjà remplacé mais sur pas fouti nous avons le salaire dans le 6e mois donc la décision et quoi il y a pas de ça l'invitation on a ça annulé voilà évidemment il est dans ça la aussi c'est vraiment pour papa Simon qui m'a dit l'actuel
lero wana azache spiritualité kendaka nkamba j'avais un problème ya mbongo j'avais un dossier fallait bafuta bafuta ngai exact nakena fuka mili muzo aussi manquer dans l'actuel je suis toi adipo papa vanda avance singa vanda sur la commune ça na mungu ça bon oui na besoin bon na pesa instant ya nsandayo ngamsho ezali kwa c'est pas possible Zungi, là je passe un mois après, mon sasa, bakanga poli, c'est comme on a le colo. Et jour moment les commandos, j'étais à plat dans la l'eau mon côté. Donc c'était vraiment un ouf de soulagement qu'on avait. Et donc pour dire quoi, biso bakimbalise, biso bakimbalise, mingi toujours douter dans mon Nzambe papa. Toujours douter. Tondima yango papa to papa bazaba Nzambe soko ndimina yote na vite yo banani soso ndimela vraiment wapi okende na éviter pour arriver papa awa na mona kanisi déjà to baki ngona OK biso nyonso toza vraiment mobiliser parce que les autres c'est depuis 2006 papa ya na moment c'est depuis 2006 maintenant biso nyonso posa biso ezali papa aya ani atasuma beleo parce que la bombe difficulté commis trop presque toutes les entreprises de bombes les a paralysées à part la CVM biso pourquoi chaque année depuis 2019 donc mon difficulté continue il est là et vous allez dire donc les papa tolena les papa ils sont biso là que ngamo na kutambisa kwa bina bino na kufuta bino kujua mapashiro kufuta bango donc avant to komaki na 30 mois payé oh là 30 et puis là les papa c'est promesse chaque mois nous sommes payés à part 28 mois de tiroir mais tout ça payé chaque mois vraiment il y a lié tout le monde côté à papa na moi ndam besoin exactement atasagessima atali voilà tout pèse au moins pour être déjà ngaleki nous sommes ici donc top on a papa zoya le biloko au service on a tout ya papa matondo mingi papa Ngoma merci beaucoup batata na ba mama balandia menga makibango télévision ba indo banso na mokili mobimba papa alobi na molai ya singa atalisi na bino expérience tope bimango o Nzambe alakisa epo a talisa fwa na ete ya zali Nzambe biso to linga te ezate ke lokwa biso to boye to lobi na ete basika ki bango boye tende ko empêcher azala Nzambe te azali Nzambe parce qu'il est Dieu to ki kuna na papa Dialunga na le deuxième chef spirituel ko talisa na ete vo vila kene nkamba uvila kene nkamba luvili dimvimba sikoyo batata na mama yambolo baka mama fala na ba commentaire batuso mama fala zolo ba mingi nakoloba mingi te lokola boni parce que souci likambo za ko accompagner œuvre ngai no kimbangiste biso nyo to ba kimbangiste biso nyo to ba menga makimbango bana ya ba papa biso nyo to la travers blanc siko tele voisin za mopandi no ala travers blanc pe mokolo ayenga kenda ke église mena ebite soka kote la wapi mbongo na yeba bonza tinda kana nkamba nini tala ye tuna ye nani oyo bosani nkamba wa abungi libela devoir papa pe pesa ki bango devoir a balonga ki koreki nga mama fala na pesa devoir te kasi na diembe dikaka na maloba fumu mbanza vo uvili di nkamba uvili di mvimba kimbangiste la travers bla biso nyo so ba kimbangiste biso nyo so menga makimbango nous voulons bien menga makimbango kasi batika ki biso wapi tala voisin ya menga makimbango volu vila kanenga soki bobosa ni nkamba mvimba bungi libela nkamba mswe ezalite tata mama yo kolanda biso tika commentaire tuna voisin la travers bla lokwa yo akenda ka église babengi kimbangiste nani o abosa na nkamba pe abosa ni abungi libela so yebi bato babosa na nkamba o bakipaka nkamba te babike mai nkamba esalaka te banani babungi libela ba question ya biso ba réponse bomipeseli bambuta na biso nazongisi matondi ngai mwana bino ya koya na mboka ya boma
Tozo clôturer papa to repesa ya suka boko compléter. Na lobaki yango na kozongela bino soki ya kobakisa ezali. Mais na ina sala conclusion parce que ba yi internaute au papa ba koloba la mafa na koloba mi mais na makambo na zoyo ka emineno papa to koloba te pona nini. To koloba te pona nini. Soki moto azali ko se permettre comme ko juger façon de faire, façon de dire, façon de ya tata Kimbangu tata Molimo Santo wa benga minzambe na yebite. Nzamba limbisa biso yo kama wananga ndima ki kolata nzoto kitana biso bato poto tozwa esika o miso na ye papa to komi na suka ndenge nazali koloba ngai mwana bino ezaki na ngai sengo ya koya awa yango wana nazali koloba soki ya kobakisa ezali ngai mama falo na telemeli awa na sisi batata ba mama na telemeli awa nazongi se lobeli na batata na ngai to kobanda na papa Jérôme to suksi na papa Mbale ba clôturer pona poko ya lelo na mai o tozaki na pona kobinisa na mabomba mi ya boma. C'est parti. Merci maman journaliste ne kolobi to komena suka ngai pe nazo sukisa na ngai kaka na sens que na interpeller biso ba yembi. Très bien. Surtout kota la boma ya mboka boma parce que likambo moninga na ngai papa Révérend Ngoma Nzau ayo soulever awa interpeller ngai mo mingi na sens que papa Fumambanza kolo Yesu ayebisa ye en live parce que belé que vo lo vila kanenkamba lo vidi d'imvimba donc en quelque sorte vous allez radier spirituellement donc bana bomo so yoka émission oyo to lamuka puisque omoni banzambe na biso baza très prévoyant. Pour faire biso surtout participer à kotonga nkamba ba pesa biso chaque mouvement na mokolo akaka moko dati moko tokendaka voilà moko mona ngana na président ya chorale bo sensibiliser de parler nkamba pendant une année moko mona na tangu boko comme la première date pour kende na mbongo ya kaka ya tisani ya muke mais puis mususu ono na sa tikete na kokite pendant une année. Ticket, quoi quitter. Vous imaginez? Donc, on te prépare la boma, to la moka. Très bien. Si tu vois que non, ce qui passe aussi la faute en kamba, to mi pesa ma kamtali kamba. Donc, ban set sala ka awa pona kamba, to kanga mabo côté. Parce que papa interpellé biso. So to bossa ni kamba, to bungi libela. Vraiment. Ba jeune ba ya mama ya boma, ba jeune ba papa ya boma. To la muka ah peut aujourd'hui révélé pasteur pe susu azaka kad ko la soda ko la musa biso to ko tabe na nzela wana to tambola malamu to pesa maboko to kede liboso mbutambale liloba suka pour mokolo pourquoi lilo merci liloba ya suka ezali pona otali sabonzambe ya papa Simon Kimbangu Kiangani pona misala oyo ya temple akanisi bomoni temple na biso ya boma et qui depuis, si je ne me trompe pas, 2011, temple o ezalaki awa ekoya ki nde toyeko banda kotonga temple o bozomona. Okoya papa limbola benza na ma. Vraiment ndenge tozoloba papa sa baza banzambe. OK. Ezalaki mariage ezalaki awa ya mwana koreki. En pleine fête ya mariage. Moi mon peuple moka isuflaki tout le monde a un temple nyoso ekweyi. OK, c'est là qui déjà ekotonga donc ekweyi. Ekweyi. Très bien. Mais ne tozolo baba papa basa banzambe ata mutu moko amona ki fasi te. Mariage vraiment mariage. Bat nyoso babimi sain et sauf. Nde teko banda kotonga oyo bozomona awa. Na ebandeli ya kotonga temple oyo c'est vrai papa passer paix à son âme. Le Lumasinga a sengaki permission na papa nde achaki première pierre pona kobanda temple oyo. Musala ibandaki mwa muke nga ba économie nga président ya Ijiki. Tana komi président ya Ijiki. Na lubi non musala oyo toko continuer ngote il faut nga na koma na nkamba. Nde to salaki programme na ba responsable ba mouvement na kendaki nkamba tant que président ya Ijiki. Nakende komona papa pona yebisa yeke non temple ya boma tozotonga me papa tolingi makambo nyonso yo obongisela biso. Tango nakomi na nkamba nakuti papa Simon Kimbangu Kiangani ayambi ngai.
atuninga nini na yebisi papa na ye pona komi président ya Ijiki mais misala tozana ngo ya construction ya temple tozana na niveau fondation na lingi papa yo olukila biso architecte opesa biso modèle oyo tokosala la temple wana papa ayebisi ngai na kopesa yo architecte oyo akende kosala misala wana asa mwana koreki boma oyebi pe ye bandeko na ngai nga nayebaki papa c'est vrai nayebi ye mais nayebi te ke akomaki deja na misala wana ke asa architecte akosala biso misala wana nde nazoloba tozolakisa bonzambe ya papa Simon Kimbangu kiangani papa wana ye pe amati mokolo wana amati na bis azozonga Kinshasa akoma na yanda alobi na chauffeur kitisa ngai na okende sute mais tozokende ndenge nini na ntuka kitisa ngai na okende sute nazozonga nkamba bon chauffeur alobi bon ça va kitisa biloko na yo ngai esika nazalaki papa na résidence papa ayebisi ngai kende kopema nano so osisi kopema bongo oya nde tokokontinue masolo bandeko na ngai nalongwe na résidence nakomi na nzomi ntinu mpona kende kosokola na mai papa oyo architecte oyo papa abongiselaki biso mpona temple oyo ye mpe akiti na bis azongi na nzomi ntinu nga nake kosokola na mai tokende kosokola ya tunungu toyebi so oza na mintinu place tokende kosokola nake kosokola na mai papa wana papa Martin architecte Martin ye wana ye mpe azongi na ndako alobi ake mpe na mai kosokola pour la deuxième fois or nzambe abongisaki deja ke ya parti ya mai kuna tokutana ntango papa Martin azoya na mai atuni nani aza na mai alobi no ngai papa alobi nazoya ntango aye tomonani toyambani na papa Martin me pambale ozosala awa nini na expliqué ke nayaki awa tala makambo na yeli mpona temple na biso me papa yebisi ngai ke akopesa nga architecte ya biso ya boma ye nde akosala plan ya ndako ya nzambe yango naye kosokola awa fo nasonga susu alobi me wana eza ngai mpe nazokende Kinshasa me na comprendre tete nini ekiti nga na bisi mpe nini etindi ngai naya awa na mai naye kosokola donc papa kasali ndenge wana tala bonzambe ya bapapa Simon Kimbangu kiangani tosilisi kosokola tokamatani na ye papa Martin na ngai tomati na nkamba tango papa amoni biso papa aseki alobi na ngai architecte oza koluka ye oyo ye nde akosala bino plan ya ndako ya nzambe voilà ndenge tozwamaki na papa architecte mpona misala oyo papa pe alobi na biso ke ndako ya nzambe bozosala na boma ezala na charpente métallique bandeko na ngai ezali pasi ntango message wana ekomi na lingomba koyima ebimaki ke non ce n'est pas vrai papa mbale makambo azoloba azwi yango wapi nga nalobi papa nde alobi tosala charpente métallique lelo oyo ndako ya nzambe yango oyo esili charpente métallique yango oyo donc ndenge tozoloba koya ya papa awa na boma toza na esengo makasi mpo papa oyo komona makambo oyo asengaki na biso ese réaliser temple yango oyo kitoko donc voilà moi oyo nalingaki na bakisa mpona misala oyo ya temple matondo mingi bambuta ngai nasoseli mesika bambuta tozana babiki kongo alete koloba makawa mpona liloba ya suka to mpe mbote ya suka biso totelemeli wana kasi nakoloba nini ya suka batata na bamama balandi ya menga Kimbangu télévision yo mitala ngai na mitala nani oyo abosani kamba oyo azali radier spirituellement natelemeli kaka wana donc yo moko mituna mpe mipesa eyano tosukisi wana na poko ya lelo esengozalaki na biso ya koyembela bino barévérend pasteur Evron na kati ya likambo ya tata molimo centre bacommuniquer bapartage na biso boyebi
Pe tokundoli maya mingi na mabomba mi ya banzambe na biso banzambe to nzima kosalela ko accompagner pa mate ba ponaki na biso bakitaki na biso ala se ya tango poto sala na bango elongo ne tozongisi matondi mingi soki nzamba akati mokano te mokolo ya lobi ezali kolanda na lisungi na yema ito kotambola pona kokoma bisika bilembe ezali pourquoi pas tomona mausolée ya Koko Kinzembo pourquoi pas tomona prison ya papa pourquoi pas tomona pe libanga ya koreki bien que tokende komona te mais tomona kaka pamba te vidéo. Merci beaucoup la Corrective, merci la grande chorale des dirigeants. Merci maman. Merci. Merci maman, journaliste Bissope, merci. Papa. Okay.